Toyawa pour la déclaration de maman et nos salité moi si nangai ngai papa Kate Paul ma Marie nos salité ma Marie babanda ko filer banda kala Lebrun ali capitaine ya commune ya Masina ye azotinda ba Jean isika mama ateka kisika na mwana opesa yeba information tango nga moko nazalaki présent nazo komela tina kati ye soda wana policier wana azo kusilikile amoni mama ake conforme Lebrun na commune na ngunga wana tu déplacer na ba 15h tomati to kebi bois na 18h30 19h omoni mwana wa ngai ya mwasi atekaka wana bateka na mama ayi kulanda ngai ngana uti shima ya ndako problème nini ozolanda biso to uti ka siko ikuna alobi no yebi ote natali Lebrun problème nini oto vandi zadi kambo ya famille ziba kiti na yambi bango badaki mibale policier moko na ye moko capitaine na vandisi bango balobi oyo ezali likambo ya famille to ye prouvi ke na mona mama to solola na lukolo yo tata ozali to solola na famille na baleki to solola problème nini tozaka besoin kaka ya mama tokende après tokei na commune toke Gombe problème nini na Gombe kuna ezali bureau ya ANR problème nini soki likambo ezali yebisa ngai lokola mama ezali te biso tokei mais nasengeli lobi lokola vendredi boya to kosolola bureau après toke Gombe bon ça va yokende mama ezali te tolali tongo etani na keti na quartier de na Masina nikakuta policier nani oyo asalaki pa mboso yazi ututila alobi wi nga nabengaki bino nabengaki yo tata na mama boya biloko wana bazosala policier wana soki aye lisusu bokende te mama ata bakangi ye bobenga ngai sur place bobenga numero ngai napesi bobenga ngai po mbosi kuna azosilika makasi ndenge batindili ye basosi wana azosilika ye akokanga mama te lelolo na butu na 4h du matin tolalaki po mama azalaka na seri kuna ayaki lobi po aye kotala biso po azunga epa mwana oyo ngai liboso tovandi wana tomonaki bato bazosilikile kaka ngapi lezo tosala mwa mosala moko ya ménagere nga nasalaka puko ekoki courant ekeye tokoti na bachambre tolali 4h du matin mwana Élise abimi po aye kobwaka po aye kokota lopango asirikile na bapolisiere bakangi ye ngai wana na kati ya ndako nazoyeba eloko balata eteni nde de la police ya la police moko azalaki en civil na manduki bazalaki ebele bazalaki ata plus de 8 personnes oyo ateni oyo ya civil bazalaki mibale après ntango loyoki mouvement namoni mama bakotisi ye na garde robe na ye akangi nani Lebrun ye moko ayi kobimisa ye na kati ya garde robe bilamba epanzani mbongo ya basilisaka ye na ya chantier $3500 po asumba biloko epai piye nga nazungi na libati kolata deja bango bali komenase mama mamemaki ye na mapeka wana bapolisier nde batomboli bapolisier batomboli ye policier moko ya monene alataki polo ya pembe ye moto atombolaki mama tie na mapeka nga nazolanda bango nsima bazotindikaka ngai bakati nga robe nyonso nalataki na tikala ye mpenza nini wana nini
4 heures du matin. natikala epenza nini bango moto basali nga boye bango moto basali nga boye ti boye bango moto basali nga bazoke tindikaka nga nazokweyaka na se siko balobi bakangi mpo nani eloko balobi mpe eza te natuni bango papa boye kokangela mama nini botika biso tosala mosala na biso papa asali nini toyebi te ti sikoyo otamboli na bapolisi mbala ya liboso nde tokomi nde awa bayebisa biso tokende na komi toyebisa bango agent na bango moko akangi mama na biso nde papa osea alobi te boke commune apo boke pas président nde yango moni tobandeli awa toyoka nini président koloba po tobanda koluka esika nini oyo tokomonela ye yo sikoyo koloba nini mpona mbongo ya bato oyo na ndenge naza boye eza pasi vraiment nazoyeba te soki mokolo mbongo wana akokanga ngai akokangisa ngai nazoyeba te likambo oyo ebandaka ngai moko naoyebisa ngai natambola na mama ngai mwana na ye ya suka Charles Keti ngai natambola na mama ngai moko bauti koenleve ngai le 15 mai oyo euti oleka baenleve ngai balingai baboma ngai baenleve ngai balingai baboma ngai nzambe kaka nde asungaki nde nabimaki batikaki ngai babotola nyonso nazala nango bakendana bongo siko nani alandelaka mama oyo bino nde boyebi oyo biso toyebi oyo ngai nayebi à chaque fois mpo mama atambola na ngai si un problème ayaka koyebisa ngai 2 fois bato ya mboso baye oluka ye nga lokola nakenda kosala mwa bacoup de main na chantier bato ya mboso so baye balobaka nini o président aza na posa na yo président aza na posa na yo nga lokola nazalaka nakenda kosala bacoup de main na poka so tokutani na mama apesanga compte na ndenge nini atamboli soki tokutani ayesingaki ya 2 fois yango bato ya mboso baye oluka ngai nasali audience naye odepose pa président mpo tosolola ayeba déjà ke mama aza na menace tosala tokutana première fois deuxième tout ntango oyaki sous menace ntango bato baenleve ngai nde todepose jusque là barépondai na biso te donc ndenge toza boye mama aza lisusu na biso te baye koenleve na 4 heures ya jour ya vendredi ya lelo bake na ye place bake na ye toyebi te mbongo bazwi nazoyeba suite nango te soki mokolo mbongo wana kokangisa ngai to kosala na ngai